Joe Biden asakoli ete akowelela maponami makoya na 2024 pona kotikala na ebonga ya kokamba Amerika mbala ya mibale. Asakoli yango na bililingi na Twitter. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken asakoli ete bakambi bangambo mibale ya basoda baye bazali kobunda na Sudan bandimi kotelemisa bitumba mpona mikolo misato uta minui eleki. Anthony Blinken aliki ete ngambo ibale nde etosi elaka na bango. Bana kelasi mpe bato basusu nkama motoba na ntuku misato na mibale bazoki na moto makasi mopelaki na Luce Mwanga na Kolwezi na Lualaba. Moto moko akufi te mpe boluki bozali kosalema kolanda bakonzi ba ekolo Congo démocratique. Nations Unies ebandi wuto lobi misala minene mya bopesi mangule na bana na mokili. Misala miyemi koma kikotambola malembe wuto bokono bwa COVID-19 bosalaki ete makono lokola kolokoto mpe bukabuka mamata makasi.